Il y a toujours les kamouke pasteur na bango à salité mais balobaka une faute avouée et à moitié pardonnée. Pasteur, je pense que Andima Kiango parce que l'État canadien est Zamboka Oyo, il y a état de droit. Quand il y a quelque chose jamais que pasteur Nabiso Paul Mukendi, ceux qui vraiment azali loin de Dieu, ceux azali mosali nanzambe, je pense que et pas à bassin nanzambe zakaka qu'on respecte le 10 commandements, qu'on respecte mibeko ya nzambe. Mais les autres ont comprendre un autre. Ba pasteur, ba komi kokota na ba manji, ba komi kokota na ba makiona, ba komi kokota na makambo ebele, je tozo yebate, est ça le signe de la fin ou pas? Biso pe bandimi, toyaka na église, toyaka pona kondimela pasteur te, mais toyaka ne pona kondimela nzambe to bengaka le tout puissant. Yene mutu asala ke ba église lelo ebotama, mais lo tozo mona ba to bazali ko salela nzambe, ba ko salela nzambe bien te. Yango biso pe ba fidèle, tozalaka attentif, likamusoko ezali to me marango kaka teke na molimo, na mosuni, mutu pe ako compatriote congolais que aujourd'hui azo sa pe fierté na biso. Bomoni marambo esala ki na Afrique du Sud. Ya passé à Lukau. Est-ce que boyebi suite nango et souka ki boni boni. Batumsu baloba ki baza contre pasteur, baza contre boy. Mais boyeba ki vérité te ndengeni et souka ki le pasteur a 5 qui pardonne à l'état et Afrique du Sud. Et le long notre pasteur Paul Mukendi, on a représenté image à homme de Dieu congolais, père monde entier. Tant qu'on moni que accusé que ça fait beaucoup des années au viola kamwana. Yemoko andimi yango. Je pense bandeko nanga babi ke awa biso vraiment tozaka très précis na ba information parce que d'interview journalistique ezalaka. Ezate ke tokoyi koya kaka awa pona to pesa bino biloko moko te. Toza besoin ko salir mutote na émission na bino analyse sur le net. Bandeko nangai. C'est le seul fouane mutu et pesa et memara mutu na accomplissement. Eza pasteur te. Ba oyo ba yokola pasteur lelo ba suka wapi. Ba oyo ba pesa ba confiance na ba pasteur lelo ba suka wapi. On vient à l'église parce qu'on croit en Dieu. Mais tellement nzambe wana tchera biso ba o bazaka liboso na biso to benga ba wan de Dieu, baza lokola ba kambi na biso, ba père spirituel na biso. Parce que quand on parle de la religion, ça veut dire ba kimbangis, bazali, ba protestant, bazali, ba musulman. L'église de réveil aujourd'hui a fait détruire l'église de Dieu. Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bienvenue, chers internautes, il y a Congo Température Télévision. Vous voyez, nous la chaîne Nabino à YouTube. Où est-ce que Sabino plaisir Mikolo? Pour nous vraiment un graté. Na kanisi mingi mingi na Jolili Atal en chérie annonce Ozali sponsor et producteur émission. Merci beaucoup na maman Rosette la fleur d'Ambour Ozali la patronne de ce site. Merci beaucoup l'équipe technique Ozo qui a accompagné Peggy Titan parmi ma meilleure émission analyse sur le net émission Lola Kaya Congo. Ozali copé sa plaisir na bateau notre bazo se retrouver partout dans le monde. Merci na maman Katiale le moté ma papa Jimmy Placide au bazali kolandanga depuis Paris. Merci beaucoup na Jolili Atal en chérie annonce moté ma maman Hélène Sogi na Bossanité na Paris na Monique Clairbeau Boula le mignon garçon de Paris, le baby face, Balobi, Igor Mintou, Motema, Denis Fabien, Nobango, Bazalarawana, na Belgique, Krishika Pinda, heure 9, na Bossaniété, pe na Bossanité, Ephraim, Attendele,
ye mokope azalaka wana ye abengaka vraiment linga abengaki les deux Congo Emani qui alanda na Londres le véritable donc bateau tout bazota la biso partout dans le monde ye babengaka ye Henri Modogolongo depuis Canada Jean Chambaré de Motema ya Mami Chamba o alandaka émission analyse sur le net parce que le loza makambo bato Canada yango bomoni vraiment na martelé makasi pe na boaki lisusu Jean Chambaré de Motema ya Mami Chamba bazara na Canada bato tout à Canada bazali ko soutenir biso na bosanité bato monde entier Mami Mola na Pession Mbote depuis Belgique maman Alex Matoko na Londres bato nyonso vraiment ba staff nanga ya Finlande na bosanité Mimenga ou alandaka mingi émission analyse sur le net na Aline Baston Blaise Baston na Lyon na moi sina Virginie Baston lelo analyse sur le net to kolobela mingi makambo esalami na Canada congolais moko azali na kombo ya pasteur Paul Mukendi au boti komona vraiment arrestation ezalaki na Canada na précisément na ville ya Ottawa au bomona ki pasteur azali célèbre o ayebani makasi na kati ya Canada au bomona ki azali ko violer mwana ya 13 ans pendant beaucoup des années lelo to ko développer ngo awa je pense que bandeko o vraiment boza o bozola na biso na télévision surtout awa na Congo température télévision et ça manque pas ya moko abino pegi sitan na sur bozola ndangai o ezali ko sala pasi na ba mama nyonso o mais étant que Moussa il faut respecter les hommes de Dieu biso a tout ça la ka analyse petoyo kaka rimerte to kenara vraiment l'information jusqu'à la fin et le long la première partie na biso ndenge to lobela d'abord to kota côté ya bandimi et pourquoi le lobino bandimi o vraiment boyaka mingi pa ba fidèle na bino donc ba fidèle donc ba quoi ba pasteur na bino o lelo bino bo pesa kondima na bino et pas na bango ke bo pesa epa ya nzambe donc lelo tomoni makambo esami na Canada mais bandeko bazali ko boya toujours likambo ke pasteur na bango asalite mais balobaka il faut avouer et à moitié pardonner pasteur je pense que andima kiango parce que l'État canadien ezamboka oyo ya état de droit quand il y a quelque chose jamais que pasteur Nabiso Paul Mukendi, ceux qui vraiment azali loin de Dieu, ceux qui azali mosali nanzambe, je pense que et pas ya basali nanzambe zakaka ko respecter le 10 commandements, ko respecter mibeko ya nzambe. Mais les autres zo comprendre yango te, ba pasteur, ba komi ko kota na ba manji, ba komi ko kota na ba makiona, ba komi ko kota na makambo ebele, je tozo yebate, eza le signe de la fin ou pas. Biso pe bandimi, toyaka na église toyaka pona kondimela pasteur te mais toyaka ne pona kondimela nzambe to bengaka le tout puissant yene mutu asala ke ba église lelo ebotama mais lo tozomona ba to bazali ko salela nzambe ba ko salela nzambe bien te yango biso pe ba fidèle tozalaka attentif likamusoko ezali to me marango kaka teke na molimo na mosuni mutu pe akoki pe ko trébicher mutu pe akoki ko bunga penzela parce que balobi kaka motonde a changé ka men nzamba changé ka te bande kolanga notre pasteur Paul Mukendi c'est notre frère c'est un compatriote congolais qui aujourd'hui azo sala pe fierté na biso bomoni makambo esala maki na Afrique du Sud ya pasteur Lukau est-ce que boyebi suite nango esuka ki boni Batumsu balobaki baza contre pasteur, baza contre boy. Mais boyebaki vérité te ndengeni esukaki. Le pasteur a sengaki pardon à état y Afrique du Sud. Et le long notre pasteur Paul Mukendi, on a représenté image à homme de Dieu congolais, père monde entier. Tant au monde qui ba accusé que ça fait beaucoup des années au viola kamwana. Yemoko andimi yango. Je pense que bandeko nanga babi ke awa biso vraiment tozaka très précis na ba information parce que d'interview journalistique ezalaka. Ezate ke tokoyi koya kaka awa pona to pesa bino biloko moko te tozana besoin ko salir mutote na émission na bino analyse sur le net. Awa tozo tangela bino. Pasteur na biso aza condamné ya vie na tribunal ya Canada pour un viol. Il y a une fille de 14 ans plus tôt bolimbisanga à Salayango pendant plusieurs années, de 2002 à 2016. Lelo Azali arrêté. Bino ba fidèle, balobaka la chair est faible. Pasteur Azan Zambete. Tozoye bate makambo soki ezozala nini. On voit dans des églises
lelo nazo sala critique te eza na pasteur moko o lelo azali arrêté o lelo mwasi na ye azali ko continuer na musala ki bonzambe mais ezala juste parce que le Dieu est juste. Bandeko na biso sondage bimaka pamba te tozomona ba phénomène makiona ana Kinshasa ba passer a bongo ba sebele o lelo ba komi ko tala d'abord famille na bango ba komi si église ko champ de commerce bandeko na ngai c'est le seul fois ne mutu et pesa et memara mutu na accomplissement eza pasteur te ba oyo ba yokela ba pasteur lelo ba suka wapi ba oyo ba pesa ba confiance na ba pasteur lelo ba suka wapi. On vient à l'église parce qu'on croit en Dieu mais tellement nzambe wana tchera biso ba o bazaka liboso na biso to benga ba wan de Dieu baza lokola ba kambi na biso ba père spirituel na biso. Parce que quand on parle de la religion, ça veut dire bah kimbangis, bazali, bah protestant, bazali, bah musulman. L'église de réveil aujourd'hui a fait détruire l'église de Dieu. Par rapport à nos pasteurs mal réputés. Mais moi je crois, je sais il y a des pasteurs aujourd'hui, tant à Zotéa, à Zolobalingamlanzambe, au Télélobina, c'est pas un aventurier, c'est un envoyé de Dieu. Le gars va passer Faya, va papa Freddy Bikomba. Va passer Espérant Bakadi. Va papa Léopold, 30 ans de ministère. 30 ans de ministère. Va papa Nasoba Kakenza. Plus de 25 ans de ministère. Toyoka Yangote. Mais bandeko na biso bazoya lelo ba yena banzela ya mama kiona ba commissaire église champ de commerce tandis que ba yebike ce Dieu là est capable ya ko beta bango. Moi je suis pas contre, je suis pas pour notre pasteur mais pour na ba fidèle le temps lobaka il faut avouer et à moitié pardonner mais il y a ndimi yango ngana lobaka yango. Je crains l'Éternel. Naza mosumu ki nasa moyo. Mais pour nasa l'aventure na makamna nzambe, na rokokate, na rolobate que je suis un païen parce que je crois en ce Dieu là. C'est le seul Dieu qui est capable de nous délivrer du mal. Mais le loba ndeko bozo mona ba passer lokola ba beloko moko précieux. Ozo mona ke réunion na pasteur obi ke mukolo okuta na pasteur ozo zoya lokola nzambe biso to kenaka ba audience e ba pasteur o bandimela nzambe azolo bana problème na yo kondimela ngai te pasteur tu viens à l'église c'est pour prier et pour gêner il faut lingela nzambe ba lingela nzambe na motema par la foi non na pasteur. Le autre compte comme on appelle affaire il y a jalousie. Bande commission a dit que pasteur wana aranalika boyanzambe beaucoup lui créer problème. Mais pour notre pasteur Paul Mukendi autre le belalelo et ça état de droit canadien ou azali condamné pour la vie. Nous voyons aujourd'hui l'église de Dieu. Et surtout à Kinshasa, tout le monde a un musulman, un principe. Tout le monde a un pentecôtiste, un catholique. Mais l'église de réveil aujourd'hui, il nous apprend quoi? À adorer le pasteur ou adorer ce Dieu-là qui aujourd'hui qui est magnifique. On a un souffle de vie. Bande konanga. Eza mabete. Mais totika kofingisa mosali na nzambe. Tango mosali na nzambe azali arrêter ba image na ebimi boye. C'est un papa responsable. Bino bandimi bozo kotela ye. Parce que le pasteur, même bino bandeko, ya bandime bozana bana o bazana ba ajuana. Kaya viol, eza ka o lelo zo déstabiliser ba parents. O ezali ko bebisa ba tout mémoire.
Est-ce que papa le rôle a Joe Lili a tel en chair et en os? À mon état, moi, na cousine naye. Parce que le roi Basara Bofak. Ba maman au baza, ba maman baranamité, ba le roi ba maman nanga, ba maman mami mo la batanti la nièce. Na Canada, na États-Unis. Ba mami chamba. Ba koko se pas likamba boy. Le roi la maman, maman Katia allait le moteur à papa Jimmy Placide. Bah ça la maramba boyete. Nabo sanité mon frère lobito solo la Guinaye. Tout mega ko solo la naye mke. Je reste ngoy. Merci beaucoup na Bélarussie bisika ozali. Patima Bambadi, je te salue aussi. Cette affaire aujourd'hui, ça doit finir, ça doit cesser à l'église de réveil. Parce que vous bébé sa image Nzambe, comme ici église, chant, nabino, il y a commerce. Aujourd'hui, voilà le résultat. Voilà ces signes-là. Oh, bozo fout Nzambe. Moto azalaka juste avec sa makasoni na miso batote. Mais moto azalaka na tâche, abimaka na poisa, ndenge tolobaka na lingala. Bande konanga, oh eza le temps de la fin. Parce que makambo est commis, ba phénomène est commis, et surtout ba kao ya ba viol, ba passer tout ça, ba tezo za ba kisi na bino. Je respecte tout le pasteur. Ma pasteur Onyo so bandimela Yesu comme Jésus-Christ est sauveur. Ma papa nanga Freddy Bikomba papa Faya. Albert Kakenza que je te salue. Le pasteur Moïse Mbie, je te dis un grand merci parce que malgré Barimer batska ko kanga ona ngote. Basai na Nzambe olelo, Nzamba zo bibisa bango na poisa. O bido bandimi bozo continuer ko soutenir bango. Boye bake. Justice sera rendue. Naba oyo bazako tambola na elongi ya Jésus. Pona basala ka bato mabe, pona basala ka makambo mabe, pona basimba zo ka bambongo. Bande kolanga, notre pasteur Paul Moukeni, c'est un compatriote congolais. Mais dans ce na partie négative na positive. Yango na tuni. Ce que parce que après tout comme on a ba traite ba koma. Ba bimise le sondage à mabe pona ba yini ba inayo. Mais oyo état canadien. Yago bimisa ndeko na biso congolais. Na otu ko tala eloko modernement balobi, le Congo c'est un pays d'espoir. Pays d'espoir. Aujourd'hui, c'est comme si le pays a des espoirs, n'a pas expatrié congolais, au bazali banda, au bazo kende ko luka, mais bazo kende ko sali, image ya peuple congolais. Toko soutenir ndeko na biso, mais na ba ka o mikolo, o bazo telemela, surtout ba ka ba viol. Ezo zala malamu te, ezo zala malamu te. Bande konangai, botala phénomène makio na lelo na Kinshasa. Tozo mona ba église comme il rola banganda ba terrasse. Concurrence. Est-ce que Batouana bato sala ba église wana, bato zo ba révélation. Est-ce que pour nous la passer, il faut tinda ma pa ya Nzambe. Lelo monika muto ata sala ne théologie te. Azuneka Saint-Esprit boy, azaki na groupe moko boy kaka intercession, a komi ko contre même ba pasteur. A cause de la pasteur na ye. Ma komi ko contre pasteur qui sale l'église na ye. Tout ça c'est à cause ya pressé, à cause ya kolenga mokili, à cause ya ko simba mbongo. Mbongo za na suka te. Soka tanga mi simba yango na vina oko simba yango. Dites amen, bandeko bolandanga. Tozote a été mes analyses sur le net. Oh, et puis ça a plaisir na auto zenga mambo. Triple nationalité. Efra Matandele, le seul et l'unique. Et Mani Kialan dans Londres. Un grand merci. Parce que on dit mais la Nzambe ya papa Nabiso, Freddy Bikomba papa Fire. Botala ka ba exemple. Ezana ba sondage. Na pesi bien exemple la papa Nabiso Léopold Mutombo. Oh, ça lit 30 ans de ministère. Boyebi makabakuta nango. Est-ce que bomona ena na baro?
ba oyo bazaka nzambe babundisa makakaka ba oyo bakana nzambe te suka na bango ebimaka na puasa. Botala makambo oyo image ya Congo. Est-ce que babindo ka boye boko mona te lokola mboka pe lokola Canada et ko pimela congolais visa à cause de makambo parce que dozo salir image à peuple congolais, pays d'espoir. Et ça mboka oto sima flambeau na monde. Parce que makambo esa makana Congo botala makambo esa na Kivu. Bande ko na biso o bakenda ko te libanda. Bazo kipeka ba poche na bango. Bakolo baté nos frères congolais, priez pour nos frères. Bande ko na biso bazo souffrir na mboka. Bazo za la violer. Bazo za la massacrer na babeni kuna. Bino so bozo te akaka bandimi. Bozui. Nzamba kosala, nzamba sala kana foi, soko zana kondima, nzamba kosala yo. Il faut qu'on repentir. Bola qui ça d'abord l'église. Ndenge ko bongo la motema, mais ndenge ko zala bazala bénité parce que ça permet pas. Et ça permettait plutôt. Bandimi sara motema, andimela Yesu. Mais bino bokoya bo bandimba la moko ba prophétie okozala boye na libota na yo okozala boye mais moto wana tanga zali ko tamula na principe nzambe te akomona appelle oboko nzambe te. C'est ça qu'il faut apprendre à l'église. Tozo mona makambo ebele na Kinshasa makambo ba église oyo e kaboli ba famille bana bakomi ba fazer mozo mona boye na suka boye pasteur oya benga kabata pesa ka prophétie yé moko ko mona na hôtel yé moko ko mona na makambo makiona bande konanga. C'est le temps de la vérité. On doit connaître le peuple de Dieu. Faut to la kisabango ignorant ses âmes abe. On doit tout ça le faire. Pourquoi biso ba pandisango tozo aider population te tozo aider ba cher internaute te toza wana kaka pona ba kalomi pona ba insulte tandis que ba vie ya bato oh lelo zo ko beba oh lelo ba pasteur lelo baza ba le pokase ya ba famille bazo diviser mabota bazo diviser mabala yebi ba prophétie belé o esala lelo wana koloba yango te. La bénédiction vient de l'Éternel, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ce que ozalaki et seramaki ke yoza la pasteur au komona ba signe prodige. Balobaka yango même ezana dajmo le ba mutunyo sota bota mazala leader. Ozalaka na frère ya intercession, OK ko contre pasteur, tala bisiko zo suka. Bakomi ko yebisa okuna bazaka maki na pono ko isabato. La délivrance ou bien ko sambele la bato ça que faut muta koya mutu mso ko zala na ba démon akwa ka pe na église sema ya ka pe a opérer na église abimi parce que zo mona bino boza faible. C'est lui qui appartient à Dieu, ça se voit. Na pesi bino ba exemple ya bato ba sala ba 40 ans de ministère o ba sondage amabe bima pona bango lelo bazo exister to mona bango na baroté. Ce Dieu là est juste. Ce Dieu-là est capable de transformer le mal au bien. Pourquoi bino bondima ngote? Bozo ya na église, na motema mbindo, mais tu es un pasteur. Bino bandeko lelo boza ba expatrié congolais, o boza libanda, bozo déjà les sons hein. Bozo les sons. Bozo les sons. Priez pour le Congo. Priez pour nos frères bazo souffrir. Bon, priez pour la délivrance à Batou. Pour la Bakania Kanabino. C'est le temps de la fin. Jésus revient bientôt. Moi, je le crois. Parce que Makambo zo salema. Le lobo mona kate ba salela biso kini Makambo. Est-ce na Côte d'Ivoire bana kini Makambo na bango? C'est toujours le Congo a toujours été salut. Na ba image ya mabe na Makamba Mbindo, il y a des églises. Mais Makamba mabezo continue ko salema na Congo. Batu bazo prier tongo midi pourquoi? Est-ce que le pourcentage de Batu Basambe la vrai cause à la plus de 50%? Je ne crois pas. Tout le monde a une propre église. Bande konanga bondi melanga. Bondi melanga yi. Azan de konabiso congolais mais balobi ke tokoki ko encourager ma bête.
Parce que après Nzambe eza l'état. Ce qui l'état, après Nzambe eza l'état. Sur le plan spirituel, c'est Dieu. Physique, c'est l'état. Maye ninga pamba te. Bande kona biso toye bako tambola. Nga nazana nga mo Christ simple. Nanzimela ka Nzambe. Mais nazana engagement na église te. Naza frère intercession te. Mais je sais que le Dieu Nzambe existe là. Parce que tout le monde a rappelé ba miracle to kenaka na ba église. Notre foi, yangone mtebi ki saka biso. Et tamboli na biso. Et pas un Nzambe bayaka maboko noir te. Et pas un Nzambe bayaka saint. Ce que lingo mona la bénédiction dans ta vie, il faut y paix. Au prier avec sincérité. Ose la bien abatu. Parce que nous, c'est bon, manana kuzu. Nzamba bimisarango. Batu msusu, yangona lobara, adage français ba lobara, l'apparence est de foi trompeuse. Au moins, la moutazola ta linette, moko boy, moni est sérieux. Mais nzokande, biso batiton de lobara boy. Na cause la plus meilleure. Que na moutazola ta linette, azola ba français, sur la parfum. Yo, mon angaka boy, oye bate, mais na tondi sami. Bande konangai, je pense que Likambo ezo salabino pas si mes 5 compatriotes congolais, tout le monde est dans les réseaux sociaux, émission Lolaka ya Congo analyse sur le net. Ouais, le belaka ba congolais nyoso le belaka mambi nyoso. Bota ki ko mona analyse sur le net et rattaquer logo moko te. Na pesi merci. Na chef de l'État parce que l'état de droit doit aussi être là awa na mboka na biso Congo. Ba passer nyoso makiona. Ya ba aventure, asali aventure na baro. Na Angola kutu bomoni exemple. Ba église réveil. Ba o ba bandeko balongwa awa ba kenda kuna ba koma ba pasteur na ndenga cop. Yango moni ba kanyango. Awa pe notre président doit faire ça. Parce qu'il y a des aventuriers. Ozomo na muto teaka. Mais ce que moni vi na ye libanda. Bisika kendaka. Akomi yanke. Akomi koloba loko abiso ba peki titanzolo baba petio. Quel langage. Quand tu es en Christ, il faut un langage mogo ozali kolakisa. Dans un terme public. Biblique plutôt. Un terme biblique. Dans la Bible, comme on dit. Terme biblique. Bande konanga l'église salut. Ba passer à Makiona, ba komi ebele na Kishasa. Ba komi ebele baza awa. État de droit. Pendant nini bozo bebisa image nzambe. Anze mona papa emba lobaka. Elongi ya Jésus boko sala bobo mumaka bato. Kombo ya Jésus boko sala pona bo eskrokaka. Kombo ya Jésus boko motamona nango lokola ba porte-monnaie na bino na poche. Bandimi ya Congo, bandimi ya monde entier. C'est pas le pasteur. Pasteur Koutaza lokola professeur T. Parce que professeur a personne maele. Mais le makambo nzambe ezalaka la personne concernée. Okoye omete balo barango. Ba o nyonso balembi ba ya na mikuma na bango pa ya nani? Na Bible balo bakaya pa nani? Et pas nzambe. Bino mikuma na bino bakomoya pa pasteur. Solution ni bokozwa. Makiona okwai. Voilà les vexés publics. C'est Dieu qui a dit ça. Ngate. Boy na ngate pona ah esa vérité bosolo. Balobango, tout ce qui est fatigué, vous tous qui êtes fatigués, venez en moi. Venez en moi. Je vous donnerai des repos. Ba o nyoso ba lembi, ba epa ina nzambe akopesa bako kimia ba solution. Na prochaine émission de Kokota vraiment na vexé public. Bino va passer à Makiona o botikali, o boana ba Belgique, o boana ba Paris,
o bondi mela Yesu te ba komona pasteur azo bina nzemba fabrication lokola nini pasteur na milieu ya nebo lobaka na milieu babenga banani biso babenga biso banani oh yaza païen moi je suis un chrétien yoga langage à chrétien un chrétien qui regarde des films pornographiques chaque minuit un chrétien aza la Bible était un chrétien aza na temps comédie était un chrétien besoin que c'est église Sony. Merci beaucoup, ma chère internaute bolanda ki biso bisika nyonso. Ezaki bongo abino pegi titan. Molobeli na bino ndenge bozo benga journaliste intelligent, journaliste du peuple, chroniqueur du peuple. Est-ce que na lobeli makambo Karina? Est-ce que boninga Sankara Karina? On parle d'analyse sur le net. Est-ce que sa maman Katia Lelo o alandi biso bisika azalina papa Jimmy Placide na mboka ya Paris? Baparents, bobenda bana na bino matoi. Ya ko pesa confiance na ba évangéliste, na ba intercesseur. Bobenda ka bango matoi parce que quand viol et continue pe na église. Et longwa na ba école, et continue pe na ba église. Toko suka bina likambo oyo. Mama Denis Chilombo. Makambo esami na Canada na Kinshasa pe zali botale lango malamu boko mona ba homme de Dieu o bazana ba caractère ya ko benga ba ser na ba bureau ya ko kutana na ba hôtel ba rendez-vous bisika oyo église te ezali yo ko mona pasteur azolo ba na sœur on se voit au bistrot. Oh, c'est quoi ça? Vous serez maudits. C'est d'ici que de ceux qui s'analysent sur le net, Nabiso, merci Mingi, l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Shadrach Discoré qui était là derrière la caméra. Merci beaucoup à Régie Finale. Il y a Christian Mukendi Touré. Merci beaucoup à ma chère internet tout. Oh, Balingara émission Nabino Lolaka ya Congo. Napesi un grand merci. Nabato Nyonso. Yango na lobby boy. Ba oh Nyonso. Ba kozala contre nga. Na makambo na lobby. To lobby te que non. Toza contre notre pasteur Paul Mukendi. Parce que c'est loko et comme lié. Justice nem te sali musala nango. To lobaki yango nzambe ya liboso ezalaka o azali kolo nzambe ya mibale ezalaka l'état justice l'état parce que to banga ka l'état na nzambe soko za likambo boyoki ke likambo ekomi na maboko ya police yo moko ozala bandeko o azana mato ya koyoka yoka o aza pe na motema kondima ndima. L'église est comme champ et commerce. Phénomène maki on a belle maman Denise. Na Kinshasa pe ezali. L'église est comme kili. Basta la kamba bozo bana ba sœur en Christ. Ba femme Maria akotika ndaku ko bana c'est 8h, 16h. Pour la mbela mobali nini. Trouble continue na famille, trouble continue na couple à cause de l'église. Pour un faux pasteur, pour un scène dans Zambie, bazo fingi sa image, il y a l'église. Tous autres déplorer en haut et surtout bande qu'on a biso besoin na Belgique. Ce côté à Kamalam, té à Malam, nimisa bandiminao, bayamba lokola mobiki ici. Bazala na droitier, bozala nyoka te lokola bino ba pasteur, bokomi ba saper. Bola takabilambele ki même bandimi. Mondimi za pauvre. Ozo ebisaye, ana 1/10, azoka salaire, ya $100. Alors on a 1/10, ya combien $20? Bana bakoliani na kofuta ndaku ndenge nini. L'église. Merci beaucoup na batonyo so balanda ebiso Nitro, Maître Ibrahim. Napesi bino merci. Pour comprendre nga na lolaka Congo so bomoni nga na monter boy. Na tiko loba est ce bomoni nga loba mambo carré. Banalise boy faut kangai. Faut ngai. Napesi merci na bandeko tout ba rolandanga partout dans le monde Ephraim.
attendez-les. Jolili Atal en chair et annonce. Claire Boboula, le mignon garçon de Paris, le baby fait c'est l'ongaba la Mickey, n'a pas merci. Tantine Nanga Mami Mola, ba fan Nanga Finlande. Hey, Finlande. Maman Mimi Menga, un grand merci. Vous avez belé Tantine Mami, na Belgique. Maman Eugénie Kassai, un grand merci. Maman Béa na Belgique, un grand merci. Maman Mondele. Tantine Nangai, Pauline Chako. Ma Pauline Chako. Ma Pauline Chako. Ma Pauline Chako. Na péchu un grand merci. Na péchu un grand merci. Na maman Rosette la fleur d'Ambour. Oui, excusez-moi. Donc, Sœur Pauline Chako. Bisiko zola na biso. Na biko yon di melaka mingi. Nzambe wa likolo. Maman Pauline Chako tika teke nzambe ya lola batela ope apambola yo. Maman Kasi alelo tika ke nzambe ya likolo abatela bino apesa bino longévité. Yona molonga nina papa Jimmy Placide bisika bozali. Tika teke nzambe ya lola apambola otozenga mambu na Irlande. Tika teke nzambe apambola Patrick Abila na bolamu nyonso azosala. Tika teke nzambe apambola bana membre bakende liboso. Tika teke nzambe apambola mama na biso, mama présidente Arlette Matoko na Londres, nzamba pambola ye. Nzamba pambola mama Rosette la fleur d'Ambour pour la vérité. O eza chaîne to salango pour la vérité. Tika ke nzamba pambola Jean Chambaré dona mwasi na ye mami Chamba na Canada. Nzamba pambola bango. Nzamba pambola Claire Boboula, le mignon garçon de Paris, le baby face. Nzamba pambola Junior Chaumba, azola nangana Paris, a pambola Jures Ngoy. Nzamba pambola Ami Singoma. Nzamba pambola Tanya Siliki. Nzamba pambola bandeko nyonso bolandaka nga partout. O bolingaka ngai Peggy Titan. Rishi Kapinda nzamba pambola yo. Nzamba pambola. Apambola maman na ngai Mère Fashion de Nantes. Nzamba pambola ye. Nzamba pambola maman na ngai. Nzamba pambola maman na ngai. Tang maman na ngai. Maman vraiment y alingaka mingi te mais faut kombo na otanga maman pasi ye mora yebi bisika azali. Nzamba pambola ba sœur na ngai nyonso bazo soutenir ngai o bazo za na ngai longo. Maman Kasi alelo couple idéal na papa Timi babi couple du siècle. Blaise Baston na mwasi na Virginie Baston, merci na bino nzamba pambola bino. Tokutani mikolo zali koya ezaki analyse sur le net o epesama ki na moko wa bino Peggy Titan molobeli na bino molobeli ba cher internet nyonso awande to buka lokuta te vérité sur vérité maman Rosette la fleur d'Ambour tokutani mikolo zali koya soko se paye une émission o pesa merci na Jolili Atal en cher et nyonso za sponsor producteur ya émission tokutani mikolo zali koya bye Monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur d'Ambour. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonya Tobina, Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya Tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika.